Moi, guerre entre pasteur Baraka Mugisha na Edingwe, il paraîtrait que tu as sangwa mais tu as binoté au Edingwe à ceux qui saki papa, à binisi papa, papa qui était les selon les années mérana ko iloba na biso yo mutoza mwasi na ye. Merci pour nalanda ki image wana na YouTube na yo moko Alvin na moni image ya papa na Edingwe wana ezaka kama soro ya pamba. Ko banda di soro e banda. Papa yako bengisa mbali bosa e bengisa ki journaliste nani Élysée. Tozaraki mwa karanda podium za côté kuna ba 4 ans passé. Banda tia etembe ke Dingwe yaka to bunda soit yako raksanguya na yeza ko bunda te me eza force contre force. Edingwe atika ko mona na te oyo na dozo yo kaswati oyokaki eza penza lukuta tirero mate ya papa chaque jour. Abengisa ke Dingwe mona na. Ko nanya azokima muning eza Dingwe mutu azokima papa to papa mobile no mutu azokima Edingwe. Eza Dingwe pour jamais zamba ki masatan. Ah bon? Eza rakate loboza na nzambe te. Eza Edingwe. Mama que osukisi Edingwe moto na ngenge oyo alobaki amesa na kopesa bino bakisi mais yo olobiki osukisi ye eza nini ojise prophète Baraka Mugisha osali Edingwe nini pona kimisa osukise na niveau on azo bengisa ya mama ofunda te o ezata na kati ya Congo o azana nzambe wala kisanzambe soko zana zange ozana kisi pe fo bimolo bozana kisi pe to sukisa yo era ya comme une église sirene bangi kokota na kati église aya lobi nanga na yena sirene me sirene tikali libanda meloke meminga awa nazoluka muto aza makasi koleka sirene nanga place na vanda ki na telemi na simbi boy atombwami akiti na se era lali na senganga wana zaki nganga moko ya jeune ya makasa lobi nanga a partir ya lelo na ndimi Nzambe na yo tide la pardon elongwe de là. Ah bon? Shalom, shalom, bien-aimés dans les Seigneurs, comprenez, fidèles téléspectateurs, caprice, il y a technique, bonzambe, na bonzambe, lola, ezo futasi, maintenant, to yaro bake nzamba boye, to kwaye wapi, na mas azo sa biso. Un grand merci, na Cédric Ngongo, oyazali, na réalisation, merci na bande union, tout bas soutenir biso. Là, je vois le pasteur Fezamissi, la bouche autorisée de l'Éternel depuis Zurich, et na filo, mukwaya motema bivin, c'est de homo depuis Londres, pena maman Gisèle, Lukelo, Motema papa Emmanuel et na Boston. Les frères Papi Kongenda, nous sommes de cœur. Nayo, les frères Papi Kongenda, l'homme de Simangolo, Oyo, Azali musicien, il y a depuis Champ de Fonds, il y a Suisse. Awutiko Bungisa, belle mère Naye Awana Kinshasa, maman, il y a maman Sylvie Wachini. Nous sommes de cœur avec vous, Papi et Kongenda. Bonzambe, na Bonzambe, Lola, Ezo Futa Simona, Toyaro Bagenzama Boy. Bien aimé dans les Seigneurs, vous bien de partout. Bon monaki ba émission, bon monaki ba sangwe panzanaki enfin le lot, l'homme de Dieu, Bishop, pasteur Bishop Baraka Mugisha. Il y a Parlement céleste, abimaki déjà, a bengisi biso na église naye, et si katozali na plateau à Kitoko, cadre à Kitoko, to kitaki bonzambe na maloba. Toutes les questions bien-aimées dans les Seigneurs seront posées. À répondre au juste et zanine, vous allez connecter. Binomo boyo la vérité na mnaonaye. Bande omusu baleka ki baloba ki me ezanine. Baraka Mugisha zawana. Tozali pena oyo boyebi très bien qui n'est pas présenté. Maman banaye kolela tongo midi pourquoi. Maman Claire oyo azali mwasi ya pasteur et Bishop Baraka Mugisha. Tozana ba on a plateau. Shalom Maman Claire. Shalom Alvin. Shalom Papa Baraka. Shalom bana Nzambe nyoso mokili mobimba. Nazongela papa. Tozana n'est pas maman. Merci. Maman bonne santé. Naza bien nango Nzambe. Bande obazola na biso maman olela ki mingi na absence ya papa. Ali to chama un pas en arrière maman Claire bande obazola na biso pendant que papa zala quitté. Otikala na église ozo comme église expérience nini ozui maman. Hein, expérience nous pendant absence de papa aux nyons tout etikala na maborono yo. Ah, merci journaliste Alvin. Tuna kitoko. Nazwa ki experience. Moni soki eloko komi yona nte komi ebate ozala kanani. Eloko nyose sengaka okoma na tere wana ndoko découvrir oyo ozali. Nazwa ki experience d'abord à part makambo spirituel ya ndenge nini ya kukamba.
mpo ngai natanga administration me natikala kozwa chance te ke nakamba surtout kokamba eloko babengi église bato ebele ngai nayebaki ke nakokambaka kaka biro kampani ya bato toloba 20 paso mais d'abord na bunzoto nazwaki expérience ya kokamba ndenge nini ya kokamba bato ya lolenge na lolenge et puis spirituellement nazwaki na mieba ke eloko ezalaki na kati na ngai naye découvrir capacité oyo nzambe apesi ngai ya kosambela mpona bato ya kokoma mpe paster ya kobimisa oyo nzambe atia na kati na ngai ezalaki expérience kitoko mpona ngai ya kobimisa oyo nzambe atia kati. Est-ce que obandaki kote kaka après bokanyami ya papa na prison to obandaki déjà côté avant yebaka ngai na banda avant mais nazalaki penza makaste na bana kosala ngo rare omoni soki okomi na tere par exemple pona ba mama oyo toyebi ke ba papa soit mbaya na biso ba voyageaka mingi par exemple basi ya basoda kokamba ndaku na absence ya papa eza différent na kokamba ndaku soki papa za na banda siko koteya ava mais sima moto nazoyeba ata na sali ya makaste kozana pe mutu akoya ye asirisi makambo nyoso oeza incomplet mais natikalinga moko penza na teremi lokola mutu et puis suka eloko na teremi penza na sali msara nde na koyeba oeza na kati nanga. Mama Claire balobi que pendant que papa azalaki te okimisi bandimi ya église okoki kometenir bango te ezali kamunini oya lobi bongo penza badimine na kati église tant papa azalaki te oya lobi bato bazangaka te biloba atosani na mukili oyo kozanga te mutu akocritique mais toza na ba image toza na ba témoin malamu oyo mutu alobi bongo alobele eloko babengi église ya bato ebele bato ebele wana nazolobeleza église bobimba baza ba témoin église vanda ki kaka ndenge papa tikaki yango nde bunga kuti yango oyo alobi bongo penze eza lukuta kola mpe ba image na biso ava papa akoma otala ndenge église ezalaki papa akoma. Ok, la servante de Dieu bando bazolanda biso na pena eloko mo na posant prophète Baraka Mugisha tomonaki basango moi guerre mo entre pasteur Baraka Mugisha na Edingwe il paraîtrait toyokaki basango mais tozwaki bino te Edingwe asukisaki papa abinisi papa koki ete lisolon ezande mekana ko iloba na biso yo mutoza mwasi na ye. Merci pour nalandaki image wana na YouTube na yo moko Alvin na moni image ya papa na Edingwe wana ezaka kama soro ya pamba po banda lisoro e banda papa yako bengisa mbali bosa e bengisa ki journaliste nani Élysée tozalaki mwaka na podium za kote kuna ba 4 ans passé banda tia etembe ke Edingwe yaka to bunda soit yako laksangu ya na eza ko bunda te mais eza force contre force Edingwe atika ko mona na te oyo na dozo yo kaswati oyokaki eza penza lukuta tirero mate ya papa chaque jour abengisa ke Edingwe mona na ko nanya azokima moning eza Edingwe mutu azokima papa to papa mobile no mutu azokima Edingwe po jamais zamba akima satan bon ezalaka te roboza na nzambe te eza Edingwe. Mama Claire ozo banga te ya dia kota atika bino botelemi tika na ebisa likolo soki nazalaki kobanga senge na banga ba 5 ans passé ne bandeli ya makambo oyo me banda tia etembe tirelo na mona kate eloko te c'est-à-dire que nzambe na biso penza za makasi koleka nzambe wana oui siko na obanga te nazozongela mama prophète Baraka zona micro pour 2 minutes kaka parce que nazozongela mama lisolon ya dingo ndenge est-ce que ya solo to monaki pe Cédric Ngongo a publiaki na émission alobi que osukisi edingo moto na ngenge oyo alobaki amesa na kopesa bino bakisi mais yo olobi que osukisi ye ezanini ojise prophète Baraka Mugisha osali edingo nini pona akimisa osukisi omoni ngai eloko na koloba ezateke nazobenga Edingwe ya tosala catch te catch ezape sport catch eza eloko lokola théâtre batu ba preparaga bakei ba beti oya kolonga déjà bayebi ke o nda kolonga catch eza soko tali même na ba liste ya ba sport catch eza sport mais ko Edingwe azwi catch akomisi yango kisi que peut-être mutabeta catch eza kiss elingo lobake soki mutalinga tourner film efasi mbakisi catch eza lokola football te eza na anglais to benga ngo fiction
siko edingo ye komata poete akosa bana nzambe na kati église ke ye mutu apesaga ba pasta kisi biloko ya kokoisa bato ke ye délivrance wana ke yenda bandango na Congo na yebite soki yenda pesaka ba benini kisi ba pasteur mususu o nyonso ba sambela pona bato bazokoya na se bazozo ba délivrance soit edingo nda pesaka bango na yebite siko ngana yeko na yeko landa video edingo azolobake ba pasteur ya Congo ye mutu apesaka bango kisi asali video mususu alobi ngana ye toze eloko moko surtout place c'est que boye bani papa alobi ngana ye eloko moko ngana alobi toza na taille eli na kati ya Israël bato bazalaki na kati ya confusion bazoyeba te nzambe nini basengeli balanda eli atelemi alobi likambo te bosangana boya tosangana oya kokitisa moto nde nzambe ya solo alobi na baedingo ya mikolo wana bobanda babandi basali ba cérémonie rien moto ezokita te na sima alobi ok bo préparer tumbelo nanga ba préparer abeleli moto esali ekiti alobi bo simba baedingo wana bazalaki bakatsa azui bango kati bango mitu puisque bazomema confusion na kati ya libota ya nzambe siko biso ba pasta entre biso na biso tuzobunda hein pona nini nganga atelema na te valo bayenda pesa ga biso kisi mais mutu ya ko répondre ya zate yozo mona ngo normal bon nazana video mususu edingo azoloba na mabenyo se salami na Congo a contribué 80% mabe 80% video eza 80%. Siko na base wana nena telema ki na lobi edingwe nga jour ko telema diboso na nga liboso ya plateau olobi nga na zanganga nde jour na commerciaux mabele kasi alobi yango déjà alobi que yo na eboze eloko moko te ndenga zoboya koyanga na zokenda ko tia campagne na matete liboso ndako na ye donc ozo komele dingwe na ka epana na zokita l'homme de Dieu o banga tate papa na banga nini baya ko emilio pamba baraka mukisha omoni bango ba mesani jour na takaye bakei ko funda na la police e bakei ko funda na pasteur mo na ngoloba kombote e bakei ko funda bakanga kuna butu mobimba aya na tonga le koloba il faut domagenga o futa ngambongo o bebisi kombo na ngana bitala moto nde komanda ko loba na edingo yo moto loba ke yo ndo pesa bango pikisi parce que era défier yo eza makamba force contre force eza makamba ko funda te apporter que au plein bakenda ki ko funda et pas général ou azalaki wana général Kanyama ndekomi kuna to sambi na pasta wana balienga mbongo $7,000 na bimisa $7,000 na bimisa $7,000 mutu azo défier biso azolobake yenda pesa ya biso kisi ngana bengisi yake iko funda na la police pwe babenda ngambongo na bimisa mbongo nazana ba preuve nyonso na bato o na pesa ki bango mbongo siko na niveau onazo bengisa ya mama ofunda te o ezata na kati ya Congo o azana nzambe wala kisanzambe soko zana zange ozana kisi pe fo bimolo bozana kisi pe to sukisa yo mais prophète Baraka aucun reluqué pas na ozo monter que ozo chavino en danger prophète Baraka est-ce que Yesu abanga resika moko Yesu Kristo yoki akoko kitana deuxième monde alobina satana wana zayanga bimisai biso to ba chef likola ba dingwe edingwa zamuke akoko lekanga na âge mais na monde spirituel amuke vraiment na omona ekutute yimoka yebi mais ya le biki bolu stade de martyr neni yo na kufuta yango apesa nga date apesa date nga na ufuta na podium yango na otia yango bon yo c'est la sport noza makamba sport te omoni alvi ndengo za wana nakoko beto fire olali wana olonge lobi soko tietembe nde loko na lingina bete dingwe na lingina kitisa moto na lingina ok oui yo mona te beni nazo sambela pona ba pastor baleli na se bete lisolo ya dingwe loba non obazo ba kabinisio ya solo po binaki papa ala kisa place ya koko binisa mais ça me pendant que yo buki ala kisa image na place na obina ala kisa image baraka yi wana azobina yake na ko binisa ba petit moko ba yebanite o alesi bible mais ba pasteur wana baza kombo nini église nini o ya binisaka communauté nini o ya binisaka baza ya communauté nini église nini binisa walesa to yeba ko ya makasi e binisa mutombo binisa mukuna binisa nani vasilom comme yondo pesa ka bango kisi luka paso yebani binisa po ni ozo binisa bo ba yebanite yo batu wana binisa ezana pasteur na kati na bango yo yebi
yo tika ba oba yebani awa lokola baraka zo benga yo kita na premier Emery avenue Charpentier numéro 1431 mercredi jeudi tozala na bakiti yaka devo bandimi nango binisanga wana ndina kolamda nzambe na yo na kiti na a partir ya lelo tokomi na nzambe edingo assurance oza nango zuapi Yesu Kristo ya Nazareth akufa ne kulusa sopi makila na ya lobi tout est accompli kisele kikombo ya Yesu na se ya mokili ezate. Merci beaucoup l'homme. Alvinia abana suki sangana mona Yesu bomutu na 40 jours ya jeune alobi nanga Yesu azande mwindu pembe na mona Yesu meti avato loba na couleur ya Yesu na mona Yesu na kati ya 40 jours aza entre mundele entre noir aza katikati nde omoni Yesu akoko bima lokola mundele alataka ba forme nyonso nzoto ne alataka ba forme nyonso aza na couleur te soko za chinois akoko bima lokola chinois oza indien abimino na ba forme nyonso sikonga era abimaki entre mundele entre lokola métis avandi na kiti adlumi tunanga mituna mena koka ko tuna ete soki ka natalie tuzo mituna na esprit soki naza na mutuna natalie a répondre nga même inokezolo bate ye pas zolo bate mais en esprit tuzo solo nda ekoloba na ngai ke eza na nganga mokote demo mokote maladi mokote ekotele magaliboso na yo vi na yo mobimba nazoti nde mokili mobimba uko défier banganga uko défier bandongi tozaki na braza na lobi bolukila nganga ngo ya leki makasi na braza baye kotinda petit moko ya sirene era ya komi na église sirene bangi kokota na kati église aya lobi nanga na ena sirene me sirene tikali libanda meloke meminga awa nazoluka mutu aza makasi koleka sirene nanga place na vanda ki na telemi na simbi eboy atombwami akiti na se era lali na senganga wana zaki nganga moko ya jeune ya makasa lobi nanga a partir ya lelo na ndimi nzambe na yo tide la zane evangeliste az evangeliste na place ndelo ke pesa kanda kuna mwaete message ko lo bakasi na ye parce que zo mona ba vidéo azo ba ke yo na ye boze loko moko edingwe stade ma avoku foko yamba Yesu I love you soki eza na pastor balingi yo nga baraka na lingi yo pe chaque jour na sambelaka pona yo na lingi avokufa oyamba Yesu lokola mokonzi ya vina yo makila Yesu esokola yo yaka na peso mai ya faya na sokolo comme ça bunganga wana kotika yo okomi mwana nzambe nazo ina yo te to beta di solo ya mai ya faya calamité mama Claire bande obazola na biso to mona ke ozole la tongo midi pourquoi et ça lui on neni lorsque au monique baraka mobali na yo les prophètes aza libéré ba libéré enfin ya liboso na kumisi nzambe makasi po ava kutu likamba libération sarema nzambe tous les jours na banda osambera alobera kingai deux fois que mobali na aza déjà libéré mais comme biso bato el moko bon ata na zamsari ya nzambe na zakaka mutu abandaki kozera na yoka kivwa wana na kanisa ke osale matalobi bino bozambi boyoka nzambe tout moment nzambe alobaka ezalaki moma moko nasambela parti ya 4h ti 10h nalali na se na chambre na ngai nazosambela nalali na se nazosambela bomutu nazosambela nasisi kosambela siko na bandi komedite nayoki voix wana nakoki koexplike yango te lolenge nzambe alobaka mwayo explike mutu ke voix yaki boye soit ezalaki lokola boye eza te me nayokaki eloko voix eloko ezolobela ngai ke aza déjà libéré alobaki yango na anglais he's already out, he's already released na comprendre me nakanisaki mukolo wana nde papa kozala libanda ereki mikolo bani komitungisa nazobenga ye moko boye tozosola ebisi nayokaki voix ezoloba bombe na omona te oyo nzambe alobaki na ngai papa zolendisa zoyebisa ngai soki nzambe alobi se aza sirke akoya kosala yango malgré umeli nde ekoleka mikolo na vozwi voix lisusu alobi déjà aza libéré me mutu aza nanu na kati après mikolo eleki tocontinue na église tozosambela mais chaque fois nalingi nalemba nazokanisa voix wana ezozongela ngai ke déjà aza libéré toza wana mokolo moko namoni papa ye na ambassadeur na conseil ambassade ezalaki surprise kuta ezalaki mokolo koyamba ba area boy namona bakoti na église esalemi a partir ya wana en tout cas kondima na ngai emati moni ba problème mususu nzamba tikaka yango ekomera biso pwete ke kondima na biso emata tondimela nzambe ke azana makoki ya kosala nyonso eumeraki inane ezalaki mukete me eyekokokisama nazana esengo mingi message nous ko lancer na bandeko yo
azalaki pona ke papa atikala na prison pe ba oyo ba bandaki ko prier pona papa. Naza na message moko pona banguna na biso ngai na inibino te et puis papa inibino te. Toza na boni po mutu nyonso soka azosala mabe il faut to comprendre que muri mabe yango nde tinda kezalaka sima na ye ezokonza eke asala mabe siko soko teremi bandi ko bundisa mutu physiquement c'est-à-dire yo na mutu wana bokomero komoko nzoki bitumba na biso eza muri mweza bunzoto te na ringi bino makasi ata ba ennemi na biso na ringi bino makasi meloko na osenga bino botika osala mabe puisque mutu Bible robika eloko mutu nyonso alonaka na mukiri oyo un jour akoya ko buka yango boboti bana okoki komona mabe wana lelo te ekomerio mekoki ekoya kokomera bana na bobongola mitema tolinga na Congo soki toza basali ya Nzambe za bolingo il faut tolakisa bolingo ngai nazolakisa bolingo na maloba na ngai et puis na mutema nanga po nazolobe oyo ewuti na mutema nanga nalingi bino melu priere nanga po na bino bobongola mutema botika mabe siko pona bawo babana kosambe elongo na biso Nzamba pambola bino Nzamba kosaka te oyo eza exemple pe eza témoignage kitoko pona mutu nyonso Nzamba yanoraka lusambo atozoleka na étape nini erike na ebunga te un jour Nzamba akoya kokokisa pe ya nuri lusambo na yo. Merci beaucoup Maman Claire. Ce que tozongela papa le biso Baraka Mugisha. Toko tasiko na mozindo ya émission na biso. Baraka Mugisha bakangaki ye basamwe panzani. Oh le prophète Baraka Mugisha akene ko sala mankionda. Manini? Mankiona. Wanezani. Oye bien prophète osa sembla oye bien non? Terminologie on a utilisé de. Mankiona. Obo sala mingi wana. Ya ndenge ni. Oh. Mais ba yebisinga ke yo no da spécialiste na yango papa. Mankiona papa. Mankiola. Oh. Oye bien moteto ozo sala sembla le prophète. Non, utiliser langage moko simple. Obeti lingala bakasi. Na ede okasi. Bando na biso c'est tribal na biso. OK, o coopérer na petit mo boy. Ko sa net ko kufi. Zo moi $2000. Nazo ya ko lambosa. Ko sa net ko mona raté. Zo moi $500. Nazo ya na prier au komona. Parce que cette fois ici Baraka obeta no awa na mboka na Congo na Brazzaville kuna ba yoko kangao côté prison. Betele biso na lisolongo. Banani bazai sima makama OK basai ke ba dévaler plan na bongo préparer que on bien. Alvin makambo ya Brazza batu balobaki ebele. Yo moko oyokaki ke aviola ki bwashi ya général. Basilisi balobi azwaki 80 millions ya moto. $20,000. Mais omoni Alvin ki bazoloba balakisa na ba preuve. Hein? Batwana bazoloba. Soki bakanginga ba télévision ya Brazza lokola ba DRTV ba nini e fali balakisa ba image bazui pasteur balobi pasteur yo tokangi. Asalaki olobi yango mandio makionda na mutu etel. Hein? Tosimbi bango pona eloko wana. Pona nini balakisaki yango te. Ngeloko na yebi eza moko Alvin. E nazokota na kati ya hotel. Namoni mutu ya liboma. Tobana uleka mutu wana liboma alala galibanda wana. Sikoyo jour mususu na uti kotea concerné bolingo. Siko jour wana nazokota na yoki mungongo koloba. Me yo zotea bolingo. Muto ya zana se pona nini olakise bolingo te azolia na poubelle na pusani batu nyonso bazalaki te ba garde bazalaki te na pusani pembeni ya mutu ya liboma na lobi bonjour est-ce que nakoko sambela pona yo alingazala na bino na osombe yobelo kokolia na sambela pona yo namo na lobi aningisi mutu na pusani na simbe na tol na prier na moni aningani akwei na se molima lobi esprit wana ekangai panda kenza etikie na zuye na memie na douche na sokolie pesie bilamba na memie na restaurant alie na memie na nini na salon bakati esuki ba image nyonso bamonaki yango siko yoka ba passa mitema mabe te bayokani na ye azuye na kin akei ko poser ye wana bakanga kingai
bazu mutu wana ya liboma bakeiti na famille na ye kotuna famille na bango balobi peut-être baraka tia ye 15 ans passé avant kota na kini mais loko toyebi mwana na biso totamboli partout même hôpital ya poto mwana oya bika gate asali 15 ans batuni na bato basarvaga na kati ya hotel Obrigado balobi mutu wana azalaga wana kolia na bapoubele topesa gabi loko soki etikali ya barestaurant tobwakeli ye alie eloko toyebi tomonaki baraka azosambela mpo na ye abiki soki ezalaga ke nazwa ye na Kinshasa na mema ye kuna na kati ya dossier na nga balingi batia yango soki osali loko ya toloba peut-être oyibi eloko ya moto si bakozwa na biloko oyibi balakisi mais elinga bakanginga bapasta bazongi na nsima kobeta nge eloko wana bazongi na kini baye pa ba Alvini na ba journaliste mususu Roger Baka omoni Roger Baka za mutu moko bazofuta ye pour salir basali ya Nzambe. Ah bon? Ye bani déjà aza mutu ya futam autant comme on est pourquoi pour ça importe quoi ba vi wana salaga oza pasteur Roger Baka awa na Kongo za puku na pena Roger puku asalaga ba vi mena ba internet pour la misala mabe na bino abimisara o koma yazo salara musala ya malamu zamu ya malamu moni soko mabe la kisa misala malamu ye mona wapi Roger Baka zo la kisa misala malamu soko critiquer Kabila lobi azama be tokotuna OK soki Kabila azama be yo okosala nini pona Kongo ezalaka bongo te mais so mona wapi motu azoloba mabe négative batuni positive azana ngote ayo ko sauver mboka Kongo lombedie ko sauver Kongo nini na bonzama azana bonzambe nini au moins que ya na kindogi nana bénéficier d'abord auti l'église nini awa na Kongo azana nini lokola pasteur yo balite mais ozolobela mabala abate ana sens tika ko Alvin tika ko sala ba vie ya internet sala ba vie sur terrain na kini tia église ola kisabiso no ba sala église comme sous mission eza wana te eza nini eza ka dévoiler misala mabe ya ba pasteur ya kini ya ndenge nini misala mabe ya ndenge nini misala mabe OK ba pasteur bazo sala Yesu azalaki awa kuta mabete asirisa ngo Yesu Roger Baka ndako sirisa misala mabe na mokili Yesu azalaki na mokili asali mission na ye oyo ememi na mokili oyo atikali le 12 na kati ya mission ya Yesu mona azo critiquer nani oyebi ke mission nani ministère satanique eza ministère oyo babengi ya accusation Satan ndakendaka koakize bana Nzambe liboso ya Nzambe ministère na biso eza ya bolingo na réconciliation soki nga nafingi ekomela masanga elingi loba kokotika masanga soki nafingi kindumba elingi loba kotika kindumba mais soki nalakisi yo bolingo na te évangile moningo ya Nzambe okozongela Nzambe te. Et pourquoi ils ont dérangé au camp Moussala Roger Baka zo sala ils ont dérangé là ouais parce que na kini na talaga Roger Baka na kini normalement même na bandimo bakota ka église tanga combien bazana makoki ya kokota internet batala Roger Baka pourquoi message na ils ont dérangé yo ils ont dérangé là pour mission na eza mission satanique pour se retrouver na kati ils ont mission satanique nga naza na boloko apanzi matanga nanga baraka kufi est-ce que na osepela Alvin ozana boloko mutu alobi Alvin akufi na ba WhatsApp na ba internet est-ce que nga nakufi tala santé na nga na kokufa mais tano ekoki no ndenga ni alobi ko bana première ti 16e muri musali ya Nzambe azate aya na limete awa aya na limete ngana ko mo lupango pona ko miyaza mobola azane lote Roger Baka wazane lote azokenda bino bandeko ya poto bosunga ye mwa $10 mwa 1000 francs lote mais au moins kadana Nzambe kozala na Nzambe ne kozala mobola Yesu azalaki mobola avant na 12 azolesa bango na ba famille na basi na bango Yesu azalaki na ndako Yesu azalaki mobola te ja 10 elobini Satan yaka koiba ko bomana ko bebisa mais Yesu ayiko pesa biso vie ya kofuluka soko ozana vie ya kofuluka te ozana Yesu te mutazolo bazana ministère alongo na film Nigeria abandi ko attaquer na ko critiquer ba pasteur mais na silbas na kin azami matana seruri ya 30% te ba vika na internet alongo na copie ya film akoti na vie na copie ya ko film na batu wana siko simbi finga tazo dénoncer ba œuvre ma ben mais soki na zandoki Elvin na zandoki
Yeza la gawana ena zo pumbu. Nako benga Alvin ya komona na keiko pumbu. Ye mulimo nzambe mulimo ya nzambe ya wa. Ko mulimo ni soki. Que angelu ya Satan pas bimaga lokola lumière. Parlons numéro ban. Parce que angelu ya Satan. Nani? Roger Puku. Oh. Papa, pas possible ça. Roger Puku. Donc Aza Satani. Aza ko attaquer ba lié lokola ba Moïse Mbi. Moïse Mbi azali na mboko yo. Mutomba azali na mboko yo. Baraka azali na mboko yo. Misale ezomonana. Bato bazona bambaso na sopima bambaso longwe. Roger Baka critique doctrine. Bato bakolia ba doctrine wana na ba verset belé na mutuna. Hein? Bato balingi solution. Baraka yoka sikio eli. Boganga makasi. Nzambe na bila zolala. Bande ko tango na biso ko seke koki. Kia. Nzamba kangi ba escroc. Nzamba kangi miyibi. O ba soka bambonga batu. Lelo ko milika mboko telema na TV. Biso to ko dénoncer. Samuel poto sukisa. Mon nzambe serviteur de Dieu zo sepenen. Eli alobaki boganga makasi tantu nzambe na mina zola azolala. Yoka sita na finga mutu na ngaba tubasepela ke. Yoka sita na na konda ka muke na zanga mai. Batu basepela. Tona solo lati. Batu basebenga na bisi bango. Zo déranger na finga matu. Est-ce que yo talanga malamu vraiment? Mato ina ngeza nengo bolo bate. Eza milaiti. Mama to ya ezako. Eza benzo to mike. Mato eza milaiti. So mutu so ka biso so ke. Oza mato milaiti. Fini yo talo bi réalité. Réalité on donne d'autres métiers mon cher et ngala ko sirika pona matoyi na ngala bike sala kanne mwana na der ndatse to kutanina oyebi na ko pesa solo entre parenthèses peuple de debo sepela na likambo tika za babombo la bino nzamba ko relever RDC ba votour o ba utalibanda bazota ba Nigeria bazota ba Côte d'Ivoire bazota Burundi bazota Afrique du Sud lokola basala ba camarade na bango ba pasteur a ba biso moya awa nde donc makambo evandi bien bolia mbonga ba kino bien to ko escroquer bango bien nzamba bandi ko bimisa bango moko et je vous garantis nzamba ko sepeli sabino parce que le salut du Congo est d'abord spirituel. Mutuma zo sangai amoni ngala nzela wa eza poto sekaka frère Roger Bakande nini yoko makambo ko mikolo bana ngai lokwa mona ngana otambula otoko changer dollar alo bana ngai le Bogar de Bogar grand prêtre mutalata beauté nzambe na nzoto nazimbongo nazaki na kotisi na poche po ezaki libanda zomona otanga zolo bana zomisono na kotisi na poche na bisi petit frère sokolo binanga ke nazanga ba verser belé na mutu na konjima yo sokolo binanga ke frère otitango te ya kapenza nguye bimaka na ba wivi ngape na santaka yango heli kambo sokolo binanga na sa Bogar wana petit okorisiko raté mbongo zo senga ngai. C'est pas possible l'évangéliste. Alors on a vu que la sa Bogar te na sala nga moche mais na ki mocheter la nga so yelo bambaka na ndimi kaka ndenge nzamba benga kinga na bi ke ba Bogar bazali na poto ope bazala ka nzambe. Moi je me console en eux. Siko muto bakangi na Brazzaville na église ne kanga miawa na jijime ko bima yoka Bible lobini ba grand pasteur bazate grand pasteur azalaka te na ministère. Il n'existe que des grands esprits. Et né na ma commandant bazalakate n'appelait personne père. Oh, na Bible tout le prophète majeur. To bazali na les fils des prophètes nani l'évangéliste Roger Baka. Bible en autant quand bien non, ma prophète majeur bazalaki les fils des prophètes bazalaki. Allez là je vais la mituna là yo. Mais tout là ça bien pour nous permettre de comprendre que l'hérésie est ali. Batiki c'est au ministère il y a Ephésiens chapitre 4 le verset 11 à 12. Bani ko benga batu dadi. Dadi c'est quoi? C'est quel ministère? Est-ce que le ministère est lié à la déontologie et à l'éthique? Ah bon? Oui, chaque ministère il y a une éthique. C'est-à-dire il y a un comportement, il y a un caractère adapté à ce nom-là. Bon, il y a un peu de mutu dadi. Non, mais vous ne vous faites pas appeler Rabbi, car un seul est votre maître. Vous êtes tous frères. Frère Roger Baka, pasteur Moussoni Noyebi. Baraka Mugisa. Pardon. Tanga Moussous.
Naboyi. T'es Naboyi. Nazolo ba frère. Tant autant comme ba frère bon de toutes les façons. Ça va. Non papa na de obo baraka mugisha. Soy Naboyi na ngetalinga. OK, Deniles. Tangela ko mususu. Obo Deniles. Ta ko insister te. Talo mona mutu na ona mona na sependa loba na loba. Muto mogalombo. Tangela ko mususu. Mais papa na ngai na komo obli ngani na komo legaliser pasteur walesa ngani na komo legaliser pasteur tangela nga ba kombo papa tokei kolemba te et quiconque s'abaissera sera relevé batombo baki na mboko ba ba keno ba sa na nzambe na kasho et c'est le début, il y a arrestation, il y a bassin en Zambé, il y a Mabé à Brazzaville. Moment où l'olenge na balusi misu na tali Brazzaville. Non, maman Brazzaville ba na droit ya kangamosa na Nzambe te bati na roto adam na mboka adam ta Brazzaville. Il est congolais. Il est de notre nationalité. Nalobi na yo ke batu bazo talibanda. Je t'informe, organisateur de ma campagne nationalité balo na parlement suki kuna. Ma campagne nationalité et na ba pasteur les hommes à nationalité spirituelle douteuse. C'est-à-dire spirituellement talié, ermo lobi azen Nzambe. Ermo jo azen Nzambe. Tala makamba sala. Ndeko tombola mbetu na yo. Tala na se bimisa. Eh papa, na bimisi 100, 200, 300, $1000. Kamata téléphone wana. Benga yango tala soki yo kokota ligne. Oyebi kana za mutamedia no? Yo oyebi kana za mutamedia? Na yebi. Oyebi kana Nzambe na par sa grâce avant koma na ministère ya ko dénoncer biloko alekisinga na télévision au moins 10 à 5 chaînes. C'est-à-dire toye pardon, toyebi batu ba téléphone de salaka. Batu bakosa bis kombi. Bayo nombre de 5 ou 7 batelemi quelque part wana. Biso to salaka synchronisation. C'est-à-dire ben appelle ba pré-enregistré. Na yebi. Yo yebi yango. Si on va pré-enregistrer. Comme il y a en différé mais il m'a direct. OK, en différé mais c'est comme un direct. Mais si ko yom to va ndak o meki so benga vérifier. O kokota té parce que ça déjà enregistré na bateau déjà ba yo kana ki ba sa makambo wana. Si koto kanga munoko tout le monde nde bazo escroquer tout un peuple à Brazzaville. Et puis na Brazzaville boka satene bokangi ndeko wana bo esili na bino pe na Brazzaville mupepe ko souffler comme kilo ya autant comme on a comment mon cher zela na Bible ne mangeait même pas avec eux autant à diversion mais natangi ba prophète na ba kisamo kasi Moïse mbi mais masikaten donc yo OK toi si c'est mais obelo zoka musanga mon frère na munoko nezo bakaba scandale yani c'est pas possible que Dieu me pardonne un grand merci à mon ami donc moli monange kota na bakombo zotanga c'est le frère Roger Baga moli monanga ekota yangano jobalo nani Jacob azo sabana na ye na Genèse chapitre 49 bah toi si c'est na yango un grand merci à mon frère qui me suit depuis la France et précisément à Paris Gelor Lera Eleme ainsi à toute la famille donc Eleme na pesi binombo te c'est bisous toute la famille mon ami l'ami selon le cœur Dalvin Mondeko Gelor Lera alingaro makas mais mora asepena makambo sala raté merci beaucoup ndeko malheureusement nzamba pesinga Gelor nzamba pesinga munoko ya commencer ba tuté munoko ko pesa des messages donc généralement quand je prêche ce n'est pas pour te plaire 2 Timothée chapitre 4 le verset 1 à 7 je remplis bien mon ministère le vivre l'évangéliste là dans munoko ya na waninga bomos toza kaka ngai pe na komo ya mwa munene Genèse chapitre 49 le besoin ya mwa munene na moi ma munene zo bima toza mais mato bazo bezo tika kaka l'évangéliste si mato ya munene ce n'est pas bon mon cher ça va là un grand merci na Caroline Swala depuis Londres pe na maman Anabiso Blondel Mataba topesi mbote